Qui objectif moko boye objectif nangai ezelo komoko eutaki na senga kinzambe eloko moko pona ko aide nga leloko moko menzamba pesenga objectif wana yango esenga kingai na ya na Kinshasa na ye penda pona ko mona bana ba orphelin na ba veuve ba orphelin bazotelenga na nzela bana o bazana mama te bazana tata te biso nde toza ba parents na bango tokoka na koka penda ko senga ko salela bango na muke ona nango yango vuma na yaki a pona sala bongo et fondation langue ezali espoir d'avenir métalor espoir ezali bana wana baza sun espoir te bana wana bakoma neti abayebi lo su basala te nana kofutela nga mineval nana kozwa nga a charge nani akosalela nga yango na tiaki espoir dès qu'akutani nanga akutani espoir avenir donc atali avenir nae tanga koti espoir avenir nae atali ke akotanga classe lobi nango akozwa avenir nae yango na tiaki yango avenir métalor eza komo nanga moko métalor ça fait au moins une année na sali fondation nanga mais je suis bien organisé et ça ngamo côté naza nango ba collaborateur nanga bazali mais awa ngamo na lunaye les collaborateurs nangai baza ba Suisse bon yango permettre ngai na ya nanu na tala bana na munango na pesa ba do o na kokio pesa pour na kozonga mais eza fondation moko na sali yango pendant une année na fandi yango pendant une année na bandai ko organiser yango pendant une année nga moko nazo salo orphelinat d'abord avant na salo orphelinat faut d'abord na kende na mpe ko tala ba oya baninga na pesa baninga na pour bana wana bazaka bana nanga alors na ngina tala ndenge bana bavivaka ndenge bana bazalaka bisika balalaka bisika ndenge baliaka ndenge bamelaka nayeba quand même moi makambo nini ezoleka na kati yango na bala liboso nanga c'est la première fois na pesa mais la première fois te eza mbala liboso pe ekosuka kate kokendaka mpona libela eloko na kokoloba lelo kaka eza mawa mingi pasi tosunga bandeko na biso pasi eza mbuku makasi moko na kokaka te suna nazotala ma biso esalanga motima esalanga pasi ozomona bana baza epapier bana bazana toki mboka eza na pasi bato bazosouffrir souffrance eza makasi tomeka kosoutenir bandeko na biso bao bazala ta na 10 francs bao batala za 1 franc oyo ya pamba babimisa so bamoni basalisa bato baza na pasi koto nyonso baomona bato baza na orphelinat basalisa bango.
eza wapi nasepeli koyeba esepeli te na motema te kokutana na nga na bana wana ezalaki esengo esengo asalaka bana bazala bien epipika ba balalaka bien balakukaka bien essentiel oke baklasi baotanga se
Maman Esther, merci pour la validation pour la beau message, nous sommes chrétiens. Et ma papa a dit que nous sommes je vais vous permettre de parce que tu es allé à on a dit que voilà les habitués à paix soutenir les camarades avec ça la vie bana ça les ça yango to li ko banda ko ya matino ça les enfants peuvent se mettre de bon non, laissez-moi jouer, vous allez continuer. Est-ce qu'un enfant peut faire une petite chanson d'adoration? Il y en a aussi de monde qui va oui, maman a mis sur un côté la vino, a poulet, la vino, Comment te dis que j'ai récent, j'ai bien fait sans tourment. Diffondez mon âme pour de la mer, qui t'a dit je mets silence. Comment te dis que j'ai récent, j'ai bien fait sans tourment. Diffondez mon âme pour de la mer, qui t'a dit je mets silence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. On agit devant le côtier. Donnez-moi, s'il te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiance. Seigneur, observez mes voies. Gardez-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Au nom puissant de Jésus. par les 102. Au nom puissant de les 102. Nous recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, merci pour cette visite. Merci pour le moment que tu nous accordes. De parler encore de toi, de rester encore sur ta face. Prions le Seigneur. Père, merci pour tes enfants que tu as menés à ces lieux. Merci pour ta servante que tu as utilisée des mains pour venir voir ces enfants. Dieu d'amour, sois élevé au-dessus de toutes choses. Merci Seigneur pour tout ce qui se passe. Merci parce que tu m'accordes encore. Merci Seigneur.
papa, oui, mais comment déranger le
Ok. Ah, voilà, mamie. Mauricia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci. Petit Kébino, on va donner association Langai Espoir d'avenir Métalor. Lelo na yaki na meka kufunga na sana à la classe de ma soeur maman Colette Nzinga et puis Fondation Moïse vraiment la remercier Nzamba Pangola na kiru na na opesa bana tokabula na bango mama namoni na omono batite mama wetondi na motema na okoka te merci merci na okoka ta kubate mama c'est travail merci Nzambe kaka ba mama moni bana ke toza na ngo toleka kopesa bana biso ba mama oyo toza na Europe nasengi Europe mobimba te nasengi Europe mobimba nasengi pe Kinshasa mobimba bao baza na ko buke ata enfant ata buke tomeka soutenir bala ta bana ya mike bo bino koza ba mama mama penza oyo aza na mwa oyo ayebi ndenge azalaka na mwana ya buke bo ayebi nini ayebi eloko nini siko eloko eza te mwana aza kose retrouve te mwana aza komona kaka aza na bato mais aza kose retrouve kote aza te ni papa ni mama siko azomona oyo bakomi ba mama eza biso oyo bakomi ba papa eza biso papa mama moke nasengi mingi te nasengi kaka ata enfant ata bilamba na tobombaka wana ata biloko ya mike lelo tokomi na ntango ya baklasi bakaye baza posa bakende baklasi bazala na biki bazala na kaye mais soki biso topesi bango te bango baozwa wapi yango eloo nasengi na bino bamama na ngai bamama sude nazobosana na nga bakombo mosusu bosilika te nazobosana bafemme debout nazobosana nabosani epele mais oyo natangi te bolimbisa ngai mais nayebi ke bapapa bakonzi tozala posa na bino botelema bapapa bosunga biso soki bosungi te tozomona ndenge nini tokobanda te na bana tala bana bazokoyeba kose retrouve te yango wana napesi fondation na nga Espoir d'avenir Métalor toto bakutani na nga espoir ezali avenir mpe ezali mais c'est-à-dire bakutani kaka na nga te bakutani na biso bamama nyonso bapapa nyonso bino nyonso boza bamama boyebi kaka nde tozalaka na bana biso ndenge totambolaka na bango tokangamaka na bango sukoli bango osali ye boye mama jevi sa asali yo meme bizeti na ye ya mwana mais tala ebele mama Esther akokozwa bango nyonso ebele bazwa bizeti ndeni mais nasengi na biloka lisengi vraiment nzambe wana mona nzambe wana pesaki ngai eloko oyo nasengaki nzambe alase nasali oyo nasalaki alliance na ye mpo nasalaki alliance na nzambe na nga naza intercesseuse naza protocole c'est-à-dire nasalela nzambe naza servante de Dieu donc nasengi ezaloza nani nasengi ka lisungi vraiment tosunga bana ta tokomi na période ya baentrée scolaire ekosenga makambo ebele bamama ta un fois pamba mbala liboso eza bato mingi bakokamo bamona ngai mbala liboso nasali association fondation pendant une année sikoyo nde na démarre sikoyo bamakambo mais naye kotala bana napesa bango biloko napesa bango badon oyo ekokeli na ngai
Maman na sengi kaka na sa liloko koloba te ba mama na ngai. Malobe to sanga ngai ya koloba. Na zoko kata koloba te. Bon ko na bebi ba bisu na ngala na c'est très mal, c'est très mal. J'arrive même pas. Na so arriver même pas. Na so arriver même pas. Na so mona hotel même émotion na yo kaka na mona kana ba nini mena na komona boye. Na moni yango penza na nini nanga lelo na mona na misi. Lelo vraiment na moni yango na tali ndenge bana bazo vivre. Na tali ndenge bana bazo vivre. Mutela no ka bana ndenge ba vivre. Cette pauvre femme elle n'a rien du tout. Mutela ka ndenge bana bazo vivre. Isaka pour dépouiller kaka. Les vous ça mawanzambe. Tu veux parler? En visitant cet orphelinat, ça fait de la peine en tant qu'être humain, en tant que grande sœur, en tant que cousine et en tant que tante, vu que j'ai des neveux. Enfin, ça fait de la peine de voir des enfants de bas âge comme ça, sans parents, sans rien, sans situation. Si vraiment vous avez un cœur d'être humain et que vous avez Dieu en vous, vous croyez en Dieu, on ne peut pas laisser des enfants dans cet état-là, c'est vraiment impossible. Si ce serait possible, si vous avez la possibilité d'aider ces enfants avec le peu d'argent que vous avez, juste faire des dons, ça serait vraiment important de les aider. Quand nous on voit qu'on a la possibilité d'aller à l'école, d'avoir nos parents près de nous et qu'eux ils n'ont pas cette chance-là, enfin il faut les aider. Il faut les aider. C'est le message que je veux faire passer dans le monde entier. Maman Esther Azwaki, dans kofungolisa orphelinat, ezalaki nango sentiment te, ezalaki bolingo mpe pasi oyo emataki ye na motema mpona kosala eloko ya boye. Mpe azosala yango na basoutien ya bato te, mais na bafond propre na ye. Yango wana mama Meta yaki na Bijou Bokonda yaki komande na libota mpe nanga mosala nzambe prophète Junior Tshongo bayaki kocontribue na vision oyo, bayaki kocontribue mpe komona baorphelin ndenge nini baza kovanda, ndenge nini baza kovivre. O Bible yebisinga na mukanda na Osée chapitre 14 verset 3, c'est auprès de toi que les orphelins trouvent leur compassion. C'est-à-dire Nzambe akokita boye te asala to Nzambe akomimonisa mawa na ete akotouche kaka mitema ya bato, akotinda kaka bato. Et lelo oyo Nzambe atouche motema ya espoir d'avenir Metalor na libota mobimba na Bijou Bokonde koya ko visiter bana ko compléter un plus yango nazo senga na bana Nzambe oza chrétien oza chrétienne oza na libana mboka tala ndenge bana nazo vivre passe ezavuma makasi, passe ezavuma makasi. Ezana adage moko tolobaka biso to ba africain sapi moko esukola ke longité moma yango yo mama Meta espoir d'avenir Metalor ayepe na lisapi na yo yo pe soko ye na lisapi na yo Bijou Bokonde na lisapi na yo Herman Kasongo président ya groupe théâtral Congo prophète no ye prophète Junior Tshongo na Seigneur Lisungi orphelinat yango ezana posa ya Lisungi ezana posa soutien tandenge bana bazovanda tandenge bazolia tozoyeba te oyo eza initiative moko ya kitoko mama Esther Azwaki et espoir d'avenir Metalor eye na contribution Bijou Bokonde aza wana biso basala nzambe tozana toza cirque na bolingo tozalaka nango makambo ekomarche bien. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apesa bana maele, Nzambe abatela bana na landi prière na bango, na mukanda na Jérémie, peut-être bazo prier, na monia on a Jérémie chapitre 29 verset 11. Je vous ai formé les projets de bonheur et non de malheur. Nzambe azana ba projet malamu pona bana oyo. Yango wana bana baza ko rappeler Nzambe. Po ba projet wana ya malamu o Nzambe azana ngo pona bane ko kisama. Nzambe ko kitate. Eza yo mutozolandanga mama. Eza yo ndio mutozolandanga papa. Ozana bilamba, ozana mbongo. Yaka ko soutenir
centre d'orphelinat oyo nzambe akozangisa te kopambola yo mpe nzambe akose souvenir na yo mpo azalaka juste et fidèle na maloba na ye. Que Dieu vous bénisse. Si tout ce qui est en bon moment, l'ensemble des actes bienvenue par la mission. Pour la Bambola Bino, Fondation Oyo.
nayebi ke espoir d'avenir. Ah voilà. Mitalo en trois nzamba pambola yo. Na initiative oyo epa na yo. Nayebi ke okola po poni ba cible bien. Biso tozosala biso mosala. Tozosala mosala nzamba pesi biso tosala. C'est pas si on doit parler de l'héros à l'ombre. Toza biso wana. Toza besoin ya bino nyonso. Musapi moko esikola kelongi te. Toza na église Impact Focus Ministries oyo ezo songa mingi na kofuta ndako oyo. Ndako oyo eza kofutela. Awa pe bazoteka ngo. Boyebi ke bano baza bana na bino. Tozo la sa appel na mutu nyonso ya malamu. Wa koloba ke ngana lingi na wana koma koko. Na bukoko na ngana na zala vraiment bien. Na bo vieillesse nanga. Na lingi kozwa ta ndako nanga ona pesa bana wana. Na lingi kosala ta boye. Parce que boyebi bien que église ezaka na baka ebele. Ezaka biso pamba te. Quel que soit monene nango baka ezape ebele. Donc ce n'est pas possible que musapi moko esukula ka elo. Et on a dosenga vraiment lisumi na bino. Et rekomela biso malamu. Mais écoute, ça on peut cuisiner. Et tant que tu peux là bas maman. Là tu peux là bas la couvrir. Autant à notre place. C'est pas la bas couvrir respecter place. Les amami, les amba à mon abisso. Les amba mon abana. Par rapport au nombre de bana, l'espace vraiment est là. La capacité de mes avocats. Bana baza place vraiment baza belé bino mo bomoni bango. Compliqué. Bino mo bomoni bango. Pour le nombre d'enfants qu'il y a, franchement, des matelas comme ça, comment ils font pour dormir? En tant qu'être humain, c'est pas possible, ça peut pas. Vous pouvez pas voir des enfants dormir dans cet état-là. Regardez le plafond. Regardez le plafond. Regardez. L'état des murs. Les vitres. Oh Seigneur. Ils sont plus de 60 enfants. Maman tous un fois prendre. S'il te plaît, s'il vous plaît. S'il te plaît, un donateur. Vraiment, la personne. Oh là là, Seigneur. Wazana mutima ya malamu. Ata la tabode la boy. Bana wane bele bakolala ndenge. Ata bino moko. Oh lemsu mama Esther osala ngona mawana ye. Na bolingo ne wana mukie. S'il te plaît ba maman. Bosunga ba maman Genève, ba maman Lausanne, ba maman Berne. Ba maman ya Zurich, ba maman ya Bienne, ba maman ya Paris, ba maman ya Belgique, ba maman ya Hollande, ba maman ya Londres, ba maman ya Birmingham, ba maman bomuna botala, ba maman suki na tel ba maman Italie. Ba mama bomuna ka ndingi ngala sulo balem sibolo bana tangi bino te. Mais botala kaka o ezoleka bana ya ebele bo bakolala na nde seke ba finanaka. Seke balala na tala na classe baza ma Esther ani na place tani afuta ka place oka po bana balala. Sambi nanga. Et un autre chambre. Ici, il faut essayer de tout. Ça aussi, c'est une chambre. Oui, une chambre aussi. Non. Ça dit au côté, au Bendi, pas au côté. Non, ça sert rien. Chérie, regarde. T'as la carte. Ils dorment à combien dans ces chambres? Pardon? Ils sont combien dans ces Ça dit, j'ai déjà dit par rapport au nombre. Vous voyez des listes qui sont là.
Sur le lit, il y a des enfants qui se mettent là-bas. Mais la nuit, il y a d'autres matériels pour nous ici sur l'espace. Et les enfants aussi passent. Oui. C'est ce qui se passe. Bonjour Maman Esther. Bonjour. Maman Esther Mokambi, il y a orphelinat, peut-être que vous avez un orphelinat. Orphelinat et Eden. Et là, c'est encadrement des enfants vulnérables. Alors Eden est sa vision. Vision haute aux gens pour ça que les enfants qui sont hébergés dans place où va vivre mon coloco là dans le jardin d'Eden. Le jardin d'Eden Dieu avait tout créé et tout ce qu'il avait créé était bon. Donc vision na biso ngwana et EV est encadrement des enfants vulnérables. Eden est sa vision haute pesi un jour bana va vivre bongo. Maman Esther, ba difficulté nini oyo beaucoup tanaka na yango awa na orphelinat. Na kati orphelinat ba difficulté eza énorme. Boyebi ke na ba famille eza na no pasi. So za ba misatu mibale. Moi mi 45 eza. Biso eza plus parce que baza ebele. Ba difficulté ya classe na bango, ba difficulté ya kolala, ba difficulté ya espace ya ndako. Donc wana to beti pa c'était sur Minerva là bana fala. Nombre effectif ya bana. Bana bazala nombre à 67 mais 42 de batangaka. Siko bambongo wana nyonso oyo futaka na ba frais scolaires na bango ozora yango wapi? Biso tozo travailler na maraîchage na agriculture. Soki na sali ba pondu na nga sali ba fufu ndamu nazo futa c'est dur. Mais soki pe personne a bonne volonté à l'équipe akoko zo appeler à mwana moko afuti quelques rares fois mais donc bon ka so beta mutuka ndengo. L'État a sungaka binote? L'État sungaka te. L'État pesaka iloko te na kati orphelinat. L'État atikaka nde mwana. Atiki mwana sa mukanda. Tango kezwa mukanda ofuti mbongo. Pozwa mukanda mwana wana ayebana kaza vraiment orphelin na kati orphelinat. L'État pesaka iloko te. Et bon, donc, bana depuis babandi kelasi na bango, maman c'est encore yebsa biso ozwara bana en orphelinat à partir à Agni. Bon, normalement on a lingaka moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Car ba oyo ba roleka par commune, affaires sociales ya commune da eko tika bango. Ba tika ka à partir à l'État ou bien ba chef de rue ou bien ba église. La chaîne à l'église, personne qui va le côté soit moi soit maman qu'on fait la place à Obota, bande ko baboy, nde ba yarotika. Alors ba famille on a plus tard ba zonge la côté maman Esther po ba ya kozwa bana bango. Bon, c'est difficile pour oyeba famille. Na mona na nte famille ya zonga bongo po moi nos yeux ya bébé, oyebi ku te école na ite. Oyebi te so za muyansi mumbala mutamuluba ngala donc e bande o moni bango wana. Baébité à l'école ni donc baébi à l'école na bango école à Maman Esther parce que babenga bango pe na classe ba kitenga donc kombo nanga Maman Esther est arrivé là peu de fois neti pe mameta wuti mikili ya poto ayebo alobi adopter mwana oteka pe bana to opesa ka bana. Bon marché à tipo na bande des arts na Ancien Testament ou quoi je sais pas mais jusque là na mona marché mo ote bateka bana. Pour ceux qui marchent en Ouézara, beaucoup de gens belé, na évité marché on a ce que ça. On a évité adoption internationale, soit locale, ils ont droit de la, ils ont droit de la famille. Donc un enfant a droit à une famille. Au coquille qu'on fait adopter moi na, qu'on landissama, mibe kwa mboka na biso. Mais le col a mibe kwa mboka na biso tellement na likambwana et ça m'a sauté et ça m'a raté voilà. Maman Esther, en tant que maman, conseil ni siko ko pesa na basi o bazozwa zemi po babwaka bana. Conseil na opesa bango eza que bilenge surtout bilenge. Bilenge pona ko salela ki bolenge na yo ezaka te ko lekana mibali. Ko bala pe na bolenge eza malamu. So ba ko bala yo zana trop jeune eza pe mabete. So za 18 ans ko bala na yo ozo engagement. Mais ceux qui ont moniqué au commis na zemi na yo ndenge yeli yo bongo, je préfère d'abord au bois comme on a été, que na na orphelinat. Et de deux, misala eza ebele
misala motu moko te ata bakosa biso te eza mokonzi moko te akoya atandi misala mboka mobimba misala ekreyaka eza talent na kati na yo soki okoki oyebi okanga soki eza mosala soki oyebi koteka eza mosala soki obongisaka to batelefone na ndako ozobongisa eza déjà talent na yo développer yango osalaka okoganye ke okoma na niveau ya kozwa bazemi ozwi obwaki mpo mama sert à souffrir baza ba être humain oyo nzambe akelaki ye ntango aza na libumu na yo banda seconde akotaki ntango yo olongoli ye to soit ozwi obwaki ye tu ne seras pas heureuse vino mobimba ntango mosusu mokolo obwakaki mwana omoniki sikoyo sava na otala mombongo ezokende mama nzambe aza na mokolo na ye un jour na ye ezali oyo kolukelongi ne ndenge nyonso akomimonisa lisu te parce que être humain babwakaka ye te batekaka ye te nde toyokaka donc eza précieux tala yo moko ndenge okoli wana soki babwakaka yo oyo ozosala lelo yango napesi vraiment conseil na bajeune fille tanga sala mwa formation nyonso ezali kende kotala ete esika baninga baokanga basuki banda kolandela plantaka ndeni asaka ndeni okoplante suki okosala mosala okozala malamu. Maman, un message na baye nyonso bazolanda. Oui, na baye nyonso bazolanda nga orphelinat ezali esika te obiso to bandolo baboya ba kotalela biso. Tu devrais être touché de toi-même. Yo moko tant yo moni ke bana baza plus na 5 na ndaku nazo souffrir. Mon ba o baza 60 plus de 60 ba osa ndeni. Yo moko na bolingo na yo okotelema inde oyeko sunga bana parce que Dieu va te bénir. Je vous assure que toutes les personnes qui sont passées par ici en fait avec des bazaka na témoignage. Ceux qui ont pas mboli bana kozela te ke nga peta musuna kozwa mbongo na vie na nga to na kosala boete. Nzamba kopambolo makasi ta musa ko épargner yo na liwa na likamo ngeyela mwana ndeko na yo tout ça nzamba épargner yo. Baza bana biso nyonso baza bana ka mindete baza bana biso donc biso tozo obligé ya kosangana na bino bozolanda nga tosungi bango. Tu m'as donné quelque chose, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu connais mon cœur. Je donne tous ces enfants dans tes mains éternelles, Dieu vivant, les créateurs. Oh Seigneur, protégez bango la makila na ona elonga. Seigneur, protégez bango moko na moko. Kolala na bango kolamuka na mokonzi na yebi yoza papa ya bana bitike. Ezala papa moko tia simba kalokola yo. Zabe simba bango na loboko na nguya. Jambola bango na loboko na nguya. Molibo mosatu soit contre la moko na moko. Soit contre la moko na kati na bango. Kovanda na bango bisika nyonso bazali Zambe. Yo zala na bango elongo. Na ba classe na bango l'éternel. Yo zala na bango elongo Jésus-Christ. Na bonde libongo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Pression nga ezana nu ya esengo. Na initiative oyo meta azu baza ebelete. Là il y a azu qui a aidé orphelin, ba veuve na ba vieillard, eza esengo mingi. Yango nzambe apambola ye, abakisela ye ya ebele epai ezangi. Ya liboso napesi mbote na ba diaspora nyonso. Ba mama ya Genève na mama nene Landu de Geneva. Napesi bino mbote mingi. Soutenons maman Métalor.
aza leki o azui idée ya kosala orphelinat. Il faut te soutenir ye ba mama nyonso o tozali na Genève balobi liboko mosabi moko sukolaka elongi te kasoko sangisi 10 esukoli elongi biso nyonso totia main à la pâte pour esunga ye soki toti main à la pâte toko soutenir ye akokende liboso ndenge ezali boye eza ya liboso te eza ya suka te tokomona mpo tosoutenir ye tokozala présente ntango nyonso tu nasepeli nayaki alobaka na ngai yango yango nalobaki nakoasiste mpo soki naasiste ekosala ye mpe esengo nazopesa mbote na bamama nyonso ya Genève na bandi na Karine Muya napesi mama Bibi Ntinga napesi mama Tete Liyengola Baronne napesi Claudine Bosaou napesi Patrick Bosaou mbote Patrick mama Nene Azalia napesi Clémentine Ntinga mbote napesi ba mama nyonso ya Châtelaine na ba mama nyonso ya église mama Mosengo ba soutenir meta on azalaki nango akoloba yango wana merci mbote na bino nyonso ba mama ya Genève. Bon, espoir d'avenir Metalor ezali initiative ya tante nangai meta ndenge azwaki idée que asala moi organisation fondation moi pour na soutenir ba orphelin ba homme de VA donc yango wana ezaki comme projet mais tomoni attaque Nzambe azanae peut to réaliser projet na biso ndele to kendo sala moi ba geste kaka moi bien au Nzambe a permettre que asala de to kende lelo ko sala ko kendo tika to banda na côté organisation ba côté ba orphelin après to succès côté ba homme de VA. Donc, bon, la personne a s'appelle ma casse parce que Nandima Gité. Et d'accord, juste un projet tant en dobé tant haut, projet John Johnson Fozala, d'un directeur de marketing, pour notre directeur de marketing. Dans nos postes bon. Donc, tant que le ballon de mon moi hasard, on dit aventure, mais non, mon appenda qui a réalisé Penda rêve, n'a remercié et puis n'a remercié Njambe ma casse pour la rêve, n'a pas réalisé, on a s'appelle ma casse. Bon, message, on a repéré sur la diaspora congolaise, donc. Idée au meta sali et idée mort vous bien parce que belé ba poto ba bon na bango esi la ba bière ba marmbe belé mais ye asali moi geste au kenjamba mona atali foutine de l'autre lobby azali foutine bon mbote na na pesi mingi na ba tante na ba oncle na ba ngoto baza ko na ba poto na pesi mbote na Sivewechi eyenga Claudine Bosaou Patrick Bosaou Rigan Bosaou Mina Epunda, bango tout basé belé dans son nom de temps donc les canaroleka. Na pesi bango tout mbote. Merci. En tout cas, naïsus pour pesa sous merci. Maman merci n'a pas voulu Nzambe na ngai. N'a pas voulu na Lionso oyo sali. N'a pas voulu na oyo sa sali. Ndenge projet na yaki na Kinshasa. Pour na tongola na sala eloko nanga c'est-à-dire na sala orphelinat et puis na meka pour soutenir soupe ba oyo bazana ba orphelinat na sali tout pe na kena moni orphelinat mususu vraiment Nzambe azwa na eloko na promesse na salaki alliance na salaki na ye vraiment na sepeli mingi eloko na yelaki na kokisi posa na ngai na remercier batu nyonso bazo ko soutenir ngai vraiment na remercier d'abord le temps de la grâce mon église et puis na remercier lisusu Colette Nzinga na ndenge ya soutenir nga pe na makambo mususu vraiment Nzamba pambola ye et puis na pamboli lisusu ba mama nyonso oyo bazo soutenir bana na remercier bango Nzambe wana azwa na elokumu na zali sou na mingi ya koloba te na pesi kaka ba merci na ba mama nyonso na ba papa nyonso oyo bakolinga koede bana na soutien ata ya 1 franc ata na moke bakozala nango
bameka koyede bana nga nasali nini na ngai te mpo nasala soki mingi mais eza eloko oyo eza promese yanga na alliance yanga na nzambe nzambe akokisi mposa na nga oyo mposa ya nzambe nakokisi yango le reste eza nzambe nini to akozwa mais nakosenga makasi nini nzambe apesanga makasi eza travail makasi eza travail moko moke te mpona kozala pembeni na bana omona bana boye omona bisika bazolala omona modeli bana baza bilamba bana balati vraiment c'est trop dur c'était trop dur pour moi je suis même pas supporta kiango te mais nzambe apesaki nga kaka makasi mais nasengi kaka nazobeta sete na bamama nyonso d'abord na bandi na bamama oyo par exemple lokola bafemme soudée lokola bafemme tendance lokola bamama debout lokola bamama mosusu soki nayebi te bo excuse nga vraiment nde mosusu nakoki koloba na bino mais komona kaka ate nkombo na biso te vraiment bolimbisa bamama oyo baza bamama oyo bazala na mawa nzambe bakitisa mawa nzambe mpona bana wana kosunga bango na moke napesi lisusu merci mingi na bibi ntinga kilunda na ndenge asoutenir nga bamosusu na baconseil napesi lisusu Josiane Bonga merci napesi lisusu merci makasi na Boka Wanga camarade nanga na London napesi merci lisusu na pasteur nanga Françoise Mosingo et puis napesi toute l'église le temps de la grâce merci et puis napesi aussi napesi sous camarade nanga Bichou Bokonde na Paris merci mingi na soutien na mobali na ye vraiment napesi bango merci mingi et puis napesi sous merci na petite mwana na ngai Sune ndenge asoutenaki nga merci et puis napesi merci na baleki na nga mingi nzambe apambola bino napesi merci na Claudine Bosaou napesi merci na Patrick Image vraiment merci mingi toute ma famille je t'adore nalingi bino nyonso oyo nabengi nalobi te Odile Samba merci vraiment oyo nalobi bakoma na bango te basika te napesi merci na Ariane napesi merci na ya na ngai akoti na ngai maman Véro Yaya napesi merci lisusu baleki telema ebele napesi Véro na kati ya Belgique merci et puis merci mingi na grand frère nanga na Londres pour basoutenir nga makasi batozoloba na basoutenir nga mingi vraiment na bandoko bandeni na kubanda ndeni na kokende mais samba atie biso liboso merci na conseil na bino nyonso merci na Charlie la servante de Dieu merci beaucoup merci na ba oyo nyonso ya ngai merci na badie de levanga ba nyonso tout na parti bofondo merci na Ogazi Yemei yende mtu a sali nyonso lelo na passé na ba interview yo vraiment nzamba amona bino ba tribunal na bo sanité nzamba amona bino kitoko merci Dieu vous bénisse bino nyonso na remercier lisusu na bo sanité depuis bomwana ya mwana mukie camarade nanga bomwana soutenir nga mingi mama memaki nga na prière na lusambo na nyonso et Betty Kuba na pesi mbote na famille mobimba merci mama nzamba pambola yo na oyo nyonso zikaki pona kusala pona nga merci beaucoup